Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Bandeko balandi ezali pasi pe na République démocratique du Congo pamba te tomi moni na mikili nyonso ya bapaya lolenge nini penza makambo ezali kosala mauta maladi oyo ya bokono oyo komeli biso ya fefele oyo babenge yango COVID-19 oyo ezali kokena bakombe belebele tantôt coronavirus pe bapesi biso penza makambo ebele ba confirma bakambo kiliko onyo ezali kosalama pe la simana yango likambo ezali ete vaccin na yango olie esuka kuna bisiko mendele bazako kufa balobi biso bakobai bandeko langa baya komeka yango awa na kati ya Afrika bomoni eto penza tomboli mongongo Didier Drogba tomboli mongongo pe biso bapanze sango ye ekolo Congo tozali kotombola mongongo ata ko toali mokelo kutaba betenga linga koloba bosolo biso penza tozali moke pamba te bapanze sango ebele basi bazui bango penza bafuti bango mwa misolo oyo kokipola bango ndo moni bazali kokende kokota pela ba campagne ya bisika misusu bomoni bango kotombola olive misusu moni bango kotombola muyembe kasi bande kolanga boyebi ete muyembe tanga pesa ki bilo mwa maloba oyo bomona ki tochaki la betandweke azalaki bongo na ambassade des États-Unis d'Amérique azalaki bongo na ambassade des États-Unis d'Amérique azalaki bongo na kati kuna yena bato ba Amerika bazali ko bomba et pourquoi akende kundima eloko bongo les États-Unis d'Amérique la kotalaka la liso penza ya biso tomoni ete mboka wa biso etekami penza pambate mokonzi ya ekolo papa Chilombo azali penza kokoka eloko te pe toyebite mikolomi yesoki papa Chilombo ya solo azali penza na République démocratique du Congo una mwa nyungu ya bato toyoka ki pe tozaki la sama ekokele kokotoko toyoka ki na mwa bibale misusu ki babanda ekoloba ete asali mwa ba video ebele po absence na ye ezali te mwa santé ezali kotongesa kasi totuni soki pe ezali bongo pona ni mona mboka akoloba solo te la ba ekolo po amekalono ko yebisa biso ete bobunda ta bitumba ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki tope olie akele ko tia libota ya bisika bomba ona este po ete batoka kamisolo ye moko akitata kuna kelata ko sisa bitumba yango ndenge alobaki kasi bandeko eska ko sisa po bomoni na tango o mona mboka zwaki penza ko tombola lobi po la este ko tia moto maye bomona ki crash ya avion bomona ki lolenge penza bato baye ba mikendela ki penza bakeisa motindo kasi bandeko banga nini to ko ikoloba bandeko nini to loba bandeko la ngai po ete bino boyoka ya solo mosalo tozali ko sala ezali mosala ya pasi ebele bakozwa misolo kasi biso tolobi nzala ebomaka te lala na mai mabomaka te bandeko bangai kasi tozali kosenga nano na bandeko la biso ya Équateur bisika oyo ngai nazali na province ya Équateur bandeko la ngai bakulaka ye baneki so langamo bokita bolole chilana mama jawa salam alaikum moto mojali mozima mite yango bozo mona ngala zolo baboye ba mama ya moto mojali pe basalaki ya bango mo alikambola ko tele mapena ko luka kasi tolobi tozela po ete moto mabiso bakopela kala te kasi lazo ebisa bato l'Équateur vaccin o baye ko beta bino na sous prétexte que ezali bongo vaccin ya rougeole ezali rougeole te ezali rougeole te bala babilo babela lokutumba boyebi ndenge to sala kati maladi ya lokutumba boyebi to sala kato chaka mpondu to chaka makambo to tutaka la mungba to pakola nzoto lokutumba to kendaka na l'hôpital ba vaccin te po ezora kisa mondele te bilo so boyebi vaccin bazali ko yela bilo ezali bakisi ya mama Olive basali na laboratoire oyo Félix akidai ko fungola obomoni ancien président nigérien atomboka ka babenga ka bango nyoso pe basilika kana likamango tango bamoni yango penza ezali bénéfique pour la bayi bayindo te obomoni basabotaka Félix ngaka lokwa motamoni lokwa ngangi boepe la simalango kabu bakaboli avion kasi tata mokonze kolo Congo akokoke loko te bandeko banga ata ko boko finga biso boko yeba ki akokoke loko te bateka kamboka boete eloko ezali ko sala manene bayi mindele bamoni ete ngonga la bango ya échec komi pouvoir na biso moko tolingi tozongela yango ndo moni bango balimba précipiter la lombango poete baboto la bayindo bokonzi bwa bango kaka soki moyindo comprendre ete bakoyi ko boto lo bokonzi bwa yo te talatina yango biso tozali koloba ete Olive azali nani po ete ya tele masima ya muyembe atele bakokota kala hôpital bolamo oyo alinga sala biso bandeko balandi pona ni basala ki te tango mobile nazaki na pouvoir pona nini yo Olive asala yango te tango bazali na pouvoir na lobela kabilo mikolo mileki ete mobali ya mama Olive alia kambongo ya péage tango bako kanga wana boyebe kota kamboge belé na nzela ya Congo central bampangi ya mona Congo central betu kena lukolokoto ve baken natila benu vaccin ya benu baka ya uve kolokoto kele ve benu so benu bezaba betu tutaka mwasaka ya betu la mungwa betu ke pakula bala betu la nzutu kolokoto me kwenda ba menatila benu vaccin mosi ya imbi yake vaccin ya mbote ve
Olive Kempangi ya benu ve benu fungula makuto ya benu me wa munu. Olive Kempangi la benu ve yanu zola benu nyoso benu wa. Yanu mezo la benu ve. Olive Kenan. Olive Kentu ya Kabila Hippolyte Kanambe. Yanu kentu azole ba ke maltraité yandi na kentu ya Rwandais ya ubame pesa ndi mission ya kubuma bana bwala na yandi mosi. Yani Kempanja benu ve ba vaccin ya muke tubela bel bala matadi bala mwanda bala boma chela benu yonso kimpese gombe matadi mbanza ngungu madimba sonambata luila bampanja munu muke tubila benu ba préfet ya betu na sonambata na gombe matadi benu tubila bampanga betu babaka vaccin V yake vaccin ya mbote V yake vaccin yake natila betu lufua bazola kukumisa betu batu ya bao na ba primacour ya na bao bazola kubaka ba province ya betu pe inchi ya betu Congo bakumisa yau inchi ya batu ya imbi bakuma kusadila yau mambu la bao ben meu wa munu océan mukela kubokila benu yonso benu kuwa mbote benu baka vaccin ya uve baloso la bao benu kudia ya uve bande kolangai vraiment nazolo baka kala bisika nyoso boza koyokanga ete bozwa biloko wana te bande ko bangai Équateur bato bakomi da ko bomala kati bakokota na banzela ya ba Centrafrique bakokota pola koloba ke ba vaccin le ko bikisa bilo e ko bikisa te balanga ba otoma bale bato bobe la babete ka primacour ya bao ya Félix ale ileka bao ma Félix afala joy nie ouais ole bona pilipili libende e kanga ngenge jendeta lotake tumba bomo to baiso bolo bane kiso bafoko la vaccin nye so tefela la bonwa bola vaccin ele bobe bande ko la biso bazo vaccin te bampangi amun bande ko la biso la le de kasai toyebi ete ba misusu bozala bino contre biloko yo mais ba misusu pe bokonzeba po bolo binde ko la biso mais etali bino ozwa vaccin te ni biloko ya olive tango ebola ba pesa ka bilote ba pesa bilo lelo mais loko ni la zo ebisa bino retour à l'expéditeur nzamba lobini retour à l'expéditeur nde face na ko ebisa bino retour à l'expéditeur bande kolanga cela veut dire malade nyoso ba elio vaccin nyoso ba eli yango yo il faut zongisa yango bisike sa nini euti Bakinois ndeka tosola kila bilo retour à l'expéditeur biso tozaka retour à l'expéditeur toza yelo comme ça osalate et outi la kata bible tolobi retour à l'expéditeur kaka yo boko zoyoka retour à l'expéditeur nde yango nesko to otambola lango bande kolanga ezali passe pe la République démocratique du Congo tangu to koloba boye bande koloba biso bele bakokufa tangu to koloba boye ebele ba password la ba yeko tekela bilo ba mot de passe là pour okota gombe wana ezali déjà ba acte satanique soki bazali batu malamu faki ba pesa ngo gratuit loka ba bi bata misala bokele ko sala mais okoto za la papier po ba mona ke osala quelque part ezali méthode nyoso bazoyi la bilo satanique po ba kota biloko wala où est Félix sikoyo Félix azawa en tout cas tozo regretter la ba baise o batu bo sala tozo regretter la mais batu bazoyi bateke fait de toutes choses est arrivé moi na mboka Congo kolembate mone ko le Congo landanga molobeli la ona ndenge na yebiso la lobito komi na temps oyo ya fait lelo le 6 avril to komi na tango ya mibeko bolingo pe misala fumukimbango atelemaki le 6 avril azui mokano lobi na keko sala etinde ya tata biso pe to lobito yeko sala etinde ya tata Jésus-Christ nous a envoyé, le Dieu nous a mandaté, après ce biso pouvoir naie, après ce biso autorité nenga lobi na biso na lik 10 si je me trompe pas. Alors je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Il a encore ajouté rien ne peut vous nuire. Alors biso peto bandi lelo lundi kokota la katia misala
tolobi retour à l'expéditeur to kutani na yo oyeli biso bondoki to zongi selio yango oyela vaccin to kosongi solo vaccin oyena calendrier to kosongi solo eloko lo soko yela ngoyeba ke retour à l'expéditeur parole océan de la presse à tout Congo alors awande la sukisi na lobi to komina retour à l'expéditeur tangali ko komona yango mwana Congo tout pouvoir vous a été donné d'accord c'est du côté montage ezara bongote yo lingaka nzambe lokwa maya komela ezala ligue 10 si je me trompe pas. Balobi tout pouvoir vous a été donné. Alors tout ce tamboula na yango pouvoir voilà d'accord ça merci andimi yango merci na Kabouya l'homme puissant vraiment un bon rétablissement vraiment Kabouya Kondi talaka confirmer yango en tout cas bampang na biso bino to bozelo bolinga biso vraiment ali no mot que monseigneur na ole le pas na okaka vraiment merci comme le biso bivens et comment qui vraiment to zui mais bo kanisa biso ta Kabouya bosala ta muke azota miliki poso botalier Kabouya sili batukutu balabela biso coronavirus retour à l'expéditeur Kabouya yo a télémitro baki eloko ala te pe la suki silanga na nota beni oyo bande ko langa partout en Europe boke le so hôpital te ba noir boke na l'hôpital te na hôpital nde ba boma bino na ndako vanda soko ki fièvre mais là ba kiso to salaka mon poulo sala zepika fièvre et kolongwa coronavirus eza ya biso te etika la bola kombo ya tout Congo merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant merci la Papi Dieu directeur recherche stratégique merci na sango mo comparable miso bangai en tout cas d'accord c'est du côté montage Kabouya on ne change pas l'équipe qui gagne joli qui est Kabouya bikité bana mvuluzi bolingo mibeko misala en avant Congo au Congolais Munguna Akwei merci Nabino Tudjino Lo Sabonyali bye.